Nafani nanga kaka motaleki na bengi ye soki alingi tokoti. Siko salende. Nasala yeni. Nakosenga eka mbongo apesinga ngana che prudence to sibie siri. Musala oyo to sala kango nganyoso. Ezala moyi ezala butu to sala kaka. Donc on équipate. Équipate. Ko journée moko serani okobima na kombe mibale. Na journée moko soki na zi chance na bimaka soki na 10 15 Asonza mbasungi yo. Nza masungi ngai. Esa konde no capacité. Ko ba pe o kombe, mbali moko ko pesa kombe. C'est ezaka makambo ya chance mobile moso akopesa nga 10 000. Moso akopesa nga 2 000. Moso akopesa nga pe 1000 francs. Soupe 1000 francs. Donc boyoka ni ka habiter nana kana 1000 francs serani na ye. Donc yo ponzimi na. Nandimi kaka. Wasko côté lo mabeka serani ndeto akaba côté lo vraiment na kata ndako. Serge piano mon cordon. Donc serani ndo vandi ba côté lo kana ndako ba nyomio ya pamba apo bimina. Te mosusu akoya boyebo sibi ngo apesi mbongo obobi mbongo na komona ka ye ayibi mbongo na ke yo tikali pamba. Sikolo baba. Asoloko. Batonga bongo sala na. Mibali na ye. Baluka sera ni po yo spécialité nous ani yo sala nini po mobali ya bakanga mana. Ngana sala ni. Nasiba ka kaka na ko sala yeni. Nyoma ke bien. Ekibani. Ako yebisa te ba yebisa biso te. Tonton bakotaka bato belé bibali ya kitoko opaka tumati place nyonso mwasi anduma kala bibali bakotaka mwasi anduma kitoko mwasi ya kitoko encore basi ya bangala bazala bien bazala bien ndedi faut sala ngote faut sala ngo 001 quoi nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Bokotosa na force militaire na Congo Promo Congo Rande le bain wata mais pas na sikoyo batisi tout bangini. Moi allez voir Congo Promo tv5.com. Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo TV5.com. Sans oublier son excellence Raph Ngindu. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ski to zakani na Boston on Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez sur www.congopromotv5.com dans votre émission En savoir plus. Présentée par votre humble servante Pamish Ayake, la fille au bosier, votre bébé. Lelo, kakane to sabno en savoir plus. Toyambela kabino, ba musicien, ba comédien, à savoir plus ses alliés, sans frontières. Tobaki toko tambola partout, kaka pona osala bino plaisir. Lelo toza na commune ya Limete, mais na quartier nini? Quartier Pakajuma. Wow! Est-ce que boza bolobi? Oui, Pakajuma. Ngalinga na mona ngo ezala ande nini? To redécouvrir ensemble avec vous. Bon découvrir Pakajuma, ba vivre kande nini, bazaka ndenge nini. Mais laissez-moi d'abord remercier mon caméraman Cédric Bakamana, na bosanité na cordon na ngai Serge Piana mon cordon sans hydroquinone toujours poso ya bomo na tiazo kola nango et puis musika na pesi mbote Raph Ngindu mobali ya pembe et puis cette émission na dédié yango na Trésor Ilunga émission Pakajuma na dédié yango na Trésor Ilunga na Captain Mobile il veut dire l'homme quoi ha poya lobby Pamish netika kanaza sponsor netika kanaza la partenaire mais Trésor Ilunga bo solo na ngona cordon parce que ça ma solo ya bien ya ngona dédié émission ya Pakajuma oyo talaka yo garçon moko logique na bosalite masalanga malgondi mana ote na musika na Bordeaux. Ozondi mama banga te Magi Tumba mama la Maelane na sa nini Magi de moi dededa ma copine chérie tout ma collabo donc Magi Tumba mama la Maelane na bosanité donc voilà toza akande bo mona ambiance parce que toza en direct
awa na kati ya Paka Juma to découvrir yango Paka Juma mais avant na kota yo kana pesa no papa moi Paka Juma la beauté papa oyo donc azala papa bonjour bonsoir bonjour maman bonsoir toza wapi bozane na kati ya Paka Juma ngambo kuna awo zane na milie na milie papa expliquez-nous bato bolanda biso bo vivre nini ni awambia mama nanga ya ambiance za wa pepele lokwa dongo na sani lokwa na sani mama bilenge zawa esika liweza la kate liweza la tawa do ambiance lenge Trésor ilunga garçon logique ozoyoka makambo yo donc yoka yangu awe sika liweza la kate konda awa omoka to sawa na kate libulu Paka Juma kate Paka Juma oyo mama mno salani mama bisateka masanga ateka masanga we bar na bino yango kuna bar na bino za ngambo mwana paka utongaka oza classe deuxième to banga classe ni deuxième on a deuxième félicitations za ajni 8 ans ok donc Cédric quand on est dans le baki mon caméraman Cédric bakamana bonjour papa bonjour maman nangai oni babi apaka batu bakufaka te lengeza wa yo betre personne lenge ngani ya ma elengia na nyonso elengi biloka olia autorisé basi autorisé nyonso na facilité donc Paka Juma za kito makasi so facilité neni na tayo mo so facilité za okozwa 1000 francs na olie olali okangi journée oza l'aise 1000 francs na c'est là dans le personne kombote comme on na nga JC Jobour Mbala ya mai vali na Angola to yambi JC Jobour Mbala JC lobanano basi na facilité basi combien ya baze belé koleka même na ba carozo leka na nzela to koti na 4 Adricha c'est acteur correct na Angola ndeka kana lobaki to koti siko na kati donc to yeti na kati ya ndako ya maman moko oazana Paka Juma maman bonsoir bonsoir comment on ane yebisa batu ba olanda biso bayiba kombona nga serani serani wa kitoko ebi na ebite te oza kitoko aso sani toza wapi ana Paka Juma Paka Juma Paka Juma to yambi biso tina kati ya ndako tina ndako kati ya ndako na ngai sani to yeba yo obotama na Paka to ye koya nga na botama na Paka te nga na ye koya na utimboka na nga bwende na ye awa koluka mbongo koluka mbongo ondenge nini na ye koluka mbongo na ndenge ya kinduma sera n'expliquer biso sera ne luka mbongo na ndenge ya kindumba ndenge nini na luka mbongo kala ndenge ya kinduma kaka po na mboka kuna pasi yango na ye awa koluka mbongo mais na mboka kuna babi bolia bien babiloko ekweya kala nzete basango eza bafufu ndeni mboka pasi na mboka toliaka bien kwanga ebele biloko ebele nde pona bilama biloko ya nini ya fiere eza pasi biloko nini biloko yonso ya kolata eza pasi biloko kolata ya pasi osalaka nde nini nde otelemaka na obenga mibali ndeni nga na telemaka na ngai te nafanaka na nga na kiti na nga na porte ya ndako na ngai poto yo koto lotina ndako ayende bomona seda cameraman na nga bakamana fozwa vraiment to na kati ndako serani donc tokoti matina kati yo momona ba prudence serani a telemaka nete ya sa na ndako sa no sa na ndako ndeni est-ce que oza ba client déjà to ovandika ka mutababa la leki na fani na nga kaka mutaleki na bengi ye soki alingi tokoti Siko usalende nasala ye nini nakosenga eka mbongo apesinga nga na tie prudence to sibie siri mama mon boss Rafingindu ozoka mambo ya mwezo pianga soni babi émission ezali vraiment émission na dédié na Trésor Ilunga Mobali Trésor Ilunga l'homme Trésor Ilunga la Cape Town don na dédié cette émission serani tongi toyeba serani tango sala musalo okandeni na yo kaisu nini nasala kaka na yo kakeloko te kailo te
Jusqu'au par jour, obanda musala ngoya. Musala oyo to sala kango nganyos. Ezala moyi ezala butu to sala kaka. Donc on équipate. Équipate. Ko journée moko serani okobima na combien mibali. Na journée moko soki na zi chance na bimaka soki na 10 15 Waso nzamba sungi yo. Soki nzamba sungi ngai. Esa konde no capacité. Na capacité. Mais sana. Le kebele na oki passe. Siko ba père okombe, mobali moko ko pesa okombe, betono maso. Sel ezaka makama chance, mobali moso akopesa nga 10 000, moso akopesa nga 2 000, moso akopesa nga pe 1000 francs. Moso pe 1000 francs. Donc boyo kanika habite nana kana 1000 francs sera ni na ye. Donc yo ponzimi na ndimi kaka. Moi ce ko arumela te ou bien arumela. La te so pesa nga 1000 francs arumela te. Na usale mbangu mbangu. Na usale mbangu mo pa pesa nga 1000 francs. Saka zana mbongo abakisi, saka zana mbongo te na longoli ata bwaki te. Ma usilikati ya bwakitende ni yolo. Asilika poa. Ya zana mbongo te siko na sana nini. Sera ni tozo ebele te parce que ça est no a boulot. Le quoi ça pourquoi eza erani serani serani aza erna ya musala serani siko serani to yeba est-ce que ko pese ba difficulté ni beaucoup tana ba problème ni beaucoup tana ba risque ni beaucoup tana na musala na to kutana ko kutana na mobali musako bwaka maibo ya bwaki makila mobali ba bwaka maya jakile do makila musuzu pia ko passe la prudence boye bobundi apesi ombo. On a ba risque siko ebele pe beaucoup ba to kaka ebele ba kufi pe na maladie na makamani dasidat ebele penza to moni eloko na ebite na mona bato bakufa na mona na maladie wana te mais ba bibino abino bobwaka na maladie makasi serani bino abino bozobwaka na ba maladie banimi ba omema ba ona mkongo bobwaka na ba maladie te maladie te to bwaka na ka maladie te. Ko yo ananda kuna mwe dembe to fanda yo nafana akamoko dembe o mbeto na makabatu na yanga moko ya kolala mbeto ya makabatu na yo za bien parce que awa na kata paka jumato ebike bino bo vivraka par mbetu donc mbetu moko ba bezaka 16 000 francs bo vanda rata na kata ta 15 personnes est-ce que c'est ça solo te wana kayo moko saki olingi omoni place eza place ngana na chaki biloko na ngana che biloko na maso nde na yeko cha mbeto eza kama mwanda ko mobima boy muto moko ufuta combien ufuta sorry komine na makama kufuta na bi ndo vandi chofuta na ndako nafuta ka 30 000 ufuta 30 000 na dollar Cédric Bakama neza net combien na euro 27 $, donc futa 27 $. nafuta 27 $. Fana no bien boswana te. To sona te, to fana na biso. Kana na bino. Sa nyo za bande kwa. Na za na bande ko na ngami bali baza. Nde mwasi na zaka ngamoko. Mwasi za kayo moko. Siko bande no mbali ba mona ko telema uvanda abu yamba mibali. Zala kawa te bafana akuna ko to na tra kuna bazala kana nga place moko te. Baebi pete ko sama. Baebi tendengeni. Baebi. Serani. Donc Bernard Bambo Bernard Mbambo à Marseille, donc Bernard yoki Serani siko to yeba avantage ni za na musa. Avantage na uluka kambo. Nasoma biloko na kenemboka. Siko rêve ni zalani. Rêve na uzana ulinga okoma nani? Nakoma nani? Nakoma nazaka mutu nakoma isona. Saki nakuta na mobali ya balinga na ken andako alibala. Nalinga nakoma nani susu. So mobala yevu mande ba otalo bo mobali moko ya bi na bala o tika no ma na tiki ko so mon azu mobali na tiki bota abota bana combien ngana bota bana 6 misato bakufi na tika ina misato baza pi bana baza na mboka sa no ko pesa soki mutu moko alobi ngape ou bien ndeko na yo ou bien petit no alobi ke ngape no ya ko rejoindre Serani na musalo na ina sape musala Serani asala kayo lo banini Otosaga linga ko sala musala ngana osala nako ya maeka kabona sana ene na boya te ko pese conseil ni na ya awa la rozo ya o pese conseil bi la rozo ya na musalo il faut za bo pour payer conseil na ko pese conseil ka isiko ye awa olinga mibali na prudence so lingi mibali sa prudence okobel na pese conseil ka o wana conseil muso ezate apena asenga mbongo mobali asiba ye pa mate
Basa nini? Asi baye pa mate apesa yembo. Mo basala no pe pamba. Bon. Oko kangisa na nani? Côté lo mabeka c'est ninde to akaba côté lo vraiment na kati ndako. Serge piano mon cordon. Donc c'est ninde vendre ba côté lo kala ndako ba nyomio ya pamba apo bimina ke. Te mosusu akoya boye bosibi ngo apesi yombongo obomi mbongo ana komona ka ye ayibi mbongo ana ke yo tikali pam. Oh. Siko lo babu. Asoloko. Siko batonga bongo sala na bongo. Bongo ko sala na nini? Kisasa mune soki okomona ye wapi? Akena ye kaka. Ridi Wambe de Belgique, Ridi Wambe. Donc toujours Serani est belé parce que basé belé mais a passé pour bandima. Serani merci parce qu'on dit Melibiso, ça vraiment gentil. Na remercie mingi, n'habite pour nous bonne continuité. Donc le aujourd'hui à combien? Le na zoka mibali. Mais quand mibali. Tu vas combien? Wali bosa pesinga 2500. Wamba la pesinga 1500. Bendo vanda no asi oti olala bakokoma ta ba 10. Bakokoma ta 10. Si ça ni totiki na biso yote. Bon babiloko donc Cédric bakamana oh e bunde no masasi. Masasi nanga yango. Sos ko mibali baye. Baluka sera ni po yo spécialité nous anini yo sala nini po mobali ya bakangamana. Ngana sala ni. Nasiba ye kaka na ko sala yeni. Nyoma ke bien. L'équipe baninga. Merci Cédric Bakalmana et longona vient nga moazawa vient fidèle makambo vient nga edengai passer paka ngopona osala émission donc meto kota na fidèle makambo na Cédric Bakamana omona to na katanda kwa sala ni polibanda to banga ya mo basoda mo mais to koti susu to yesu kokutana na moko obomona très belle fille. Toujours kaka nakata paka Juma. Bonsoir. Bonsoir Lobi. Bonsoir. Comment on a? Bonne Fifi. Ya Fifi. Fifi biko kito. Ma bezate. Eza ma beleti. Merci. Merci. Ya Fifi, lelo oko exception a vraiment toza. Toza paka Juma. Fifi est-ce que botama na paka to yeko ya? Na uti kuto. Mauta na uti mboka. Mboka nini? Faut préciser. Mboka bwende kaka. Mboka bwende. Fifi ba mongo ba bokula ka ba olando ko betela bongata elo mona mnoka mboka. Tota sanga baso totone ba patoka ba falanga kiwa ke to sala vie ba patole nga bate na ngone ba to sali seti. Le kinga wa na comprendre mon boss Rafungindu mais abete so na lingala parce que netikala na bato sangela ka ba koluka ka falanga bako na bande kona biso badana mbongo bakosunga biso kwa ponde ba mona biso bobozo bitana ba image mo so ba osepela mo pezo ezo sepesa bangote siko ba osungondeni basunga kaka kate lisunga ezebeleti ata place ya musala eko zwa biso to sala to ye Fifi so ba imbazo dato kota no mambo na Fifi c'est intéressant ya Fifi li musala c'est intéressant mais ya Fifi yebisa bisunano ubandi musala ombula bono na umeli na hotel na za ina ne kaka zaka na ina ni do yo zanoka peine kaka kaka siko poko pono sa musala kaka pasi toza bande ko basalisa biso te lokwa babiso abatebele lokwa bande kona musu bazomona elongi na bazambongo ebele bakipanga tina sani so ibaya ta mwa muke teka na nga so na osala boye pona pasi donc Fifi so zwimbongo bande ono ba otalo babike Fifima zwambongo oteka na okende na nga vous pouvez passer les canons de aleka okende na yo Fifi ye biception avant to kuta masolo wana po bande ko ba otalo ba osungo ba moni Fifi wana volonté wana po loko isa ya passe mais obi uti bwende ngana ibike na mboka kuna ba mbisi ezalaka bato bato babisa bien bato bambinjo mongusu bantuka osangela kantuka o libongo ngaye mais findeni sikoyo tiki bambisi kuna o préféré no yakini mboka nzala o lukanini ya kisha sezala mutu moko te ezaka ka mboka na biso ekolo na biso kwa o eza RDC ya batu nyonso soko ekoluka na kena ona luka na yebi bande kona baza kuna ba osalisanga kuna komi boye bino nde biso to uti mboka ba mona biso valeur te ta o mona ka to ye boye okotanga lobi basane komi obi masukola lobi bilamba me bana bango bazotanga biso to vana kabwa mo te ba kosa biso
Siko ya fifi yo pona yo musalo okango guni bona mona ngo eza mabe to sala nkala pasi muta osunga biso azate eza penda bien te eza mabe mais to sala kaka mais loko nzambe kaka azo batela biso kaka toujours parce que to vana na biso bien to sala nanko mais nzambe apina biso punir ezate poani to sala na côté eza ba mususu baza pana ba baza bato ambongo akio sala mobulu nzambe akopinir ye biso loko atondima kaka pona boy pona pasi nzambe kutu nde to senga ne nzambe akuta isa biso na bato balongola kutu biso a tokene me balobi neti kabino bosepela nango ya fifi babibino nde bozabwe soko ye kishasa nde yo ekini bosali inane obengile kinaza mboko biyaka na o eza bien surtout pa kajuma yaka o entraîner pele kino akoti na musala jamais lokola nga musalo kutu nga nalinga kutu te leki na nga uto ya mutu nyonso pe amona kiye nalinga kite na loba kutu atekata atanga pe kala mingi te na otika na mona eza na otina te soko poko lungo tika na otika parce que na mona eza bien te soko pesa biso non ba risque nini bozwaka ba risque nini ebele ba risque nini omona penza toto amibale mususu a bien moko ayebo ya déranger ka boye no azomona lokola mutu te azoyebisa bamboko mo boye lokola ya mike kaka combien fifi neti mutu mo ayekabe neti fifi semble que Cédric Bakamana mo cameraman zona ya fifi moi sinjoto babi moi sinjoto anga ya fifi otali bassin donc n'est-ce pas trésor ilunga mobali émission za yayo donc ya fifi siko mobali wana minimiser na nini parce que wa kitoko oza tinga na zotelema oyoki siko pourquoi pona ki otema no na ville te obulinka ville biso to bungi ville te ba ville ezebele ezala gombe ezala nini lingwala ata balemba ata nini ata ni pona te okomona ko vana na paka juma pe lupe mape yaka o nzambe atina muta ko utape na ville o pambola na paka juma net yo déjà lo oni sepeliso na musalo na ba ina no sale lo oni sepeliso bike na musalo na gagner boy bon na gagner na hotel parce que na o sepela na hotel na o chango kate loko e gagner so cheka o lobite na o kufaka eloko ndio cheka nde e ko sepelisa loko ezo sepelisa ngate parce que na mona eza mabe vrai chéri. Merci. Ya fifi lulinga fifi merci. Yo pe na lelo mabe na lelo mabe donc Serge Amba na Londres vient na ngai nazo lela fifi mabe vient na ngam susu da Londres et dit que Fouema na Londres grand jogo Francis Litingi grand jogo munene to landa fifi ya fifi nengina tune fifi poni so botemi bobina ka so botemi boluka mibali to mona bobina te parce que paka juma ba misisi ebele ba chaka bango mingi tolinga ba mabelelisi na groupe nao ba bimi sutunga loko anga na lela mabelelisi na njoli ine sono ndamu nga na njoli ine sono ndambu ya nyambona omoni oza na bike eza na bino musala mena kangio kobina te ya fifi nyoma no mukende bosala na yeba ka sepelisa ngai omoni oza betulanga ni tulanga ni siko bato bele ba olanda biso Régis Soki Youssouf Makono moninga ya Ibrahim As Youssouf Makono na Angola moninga Ibrahim As ba olanda biso po bakoba pe to sepele na fifi azwa ata moi 20 n'est-ce pas Youssouf Makono papa malamu ntema malamu yeso ya balika ba moi démonstration mo bobinela bango parce que eza mutu nyonso azaka loketo ka eningala te parce que mona yembelo ata enyoma na eba na kobina te pardon pena vrai chéri siko yo ndongo te mana baninga baleka ko te baleka biso makasi eza chance alupe mamutu na mutu eza alupe mana spécialité no eza nini mibali pourquoi balandaka nalobi po balandanga te nalobi ndo telema wana nayebi ke wana susutika na wangu eza bien mais nabi tobetana masolo ya kati ya pourquoi mibali balandaka spécialité na yo guna balandela ko nini bon anda kunanga dans la propre nanga pe moi naza toi bien yango wana pe oyebi te mwasi mosusu ata oza na okitoko te ka ba beauté na otande ochebo okozanga sa
ya fifi balobi bino abozana bwana concurrence ya loketo babi bwana concurrence ya loketo pona le mwa bobina parce que bobina ka mobali la romona loketo wana amona ke fifi l'équipe baninga o l'équipe baninga comme ça jour à côté na ndako yo na ngeba ya fifi siko osala ndeni po moto abimino lelo lo bazongelo suswa ya bake na lina ba misusu na te na lina bien o baka osola na motu bien ko sola na e bien kolobana epe bien ba réponse pe à mabete so za ki politesse so za ba réponse à mabe osala na mibali mabe ba koye ba kona bizaleliti mabeza mutu na mutu za copie na ba bibo yiba bato ba mbongo na ba poche ba te ata mokolo mote na sali kutu inana na yiba ata me pa mobali ata mokolo mote na lala njala mende ono mwa ucholo babi mibali yango so ba kokoti ba ona ndako ka ye wana mbongo apeso mbongo ngo so ayibi est-ce que ko ba yiba biso akomona boye ayaka chaque fois pa na amona koto cha mbongo mais siko soki yo bimi yaye na sima azwi mbongo akei bon kotanda uno ndeni ya mbali no kotanda nini to kutana na bango kakati est-ce que moi sinyo so mokili azwa ka mobali kana porte na ndako ya lupango batambola ka basi yo babala po baseka biso na pakate akei ube parcours kote alemba kutana jomo boye ba jeter me bandi wana bali biso so to sala ka bon tena lobi ya fifi inconnu mo bokuta na ye yo eza musala na hôtel maka obiya ka bokoti na mino bokoti ndako asisa peso mbongo no akei skondeni na yo kota suna ndako na yo zati babeta tourti po to telema pe place mo te to kenda luka lukati bo changer mo kwa kole kaboye na tala so ya da ndako asiwa po alekinjela mususu baluki akoti na ndako ayibi pourquoi est-ce que bobomba mbongo sika bongo omuna na ebite to ko chaka bongo na ebite to chambo ka place to chaka ba mitema malamu bayaka ba musu mitema mabeba dala kaka na soki ka na fifi par jour ko bima na mibali kombe ngapenda ida kaka question ya musala mutu na mutu ozoyoka ya moka mutu mope pe bokanisa aba pesa biso ba $50 te $20 tozwaka c'est ma cap pour ndeko no moko oti kolobabi babozwa ba 2000 ba 1000 francs parce que zambo parce que mutu na ndenge na so za copie na mutu na ayo tala mibale so ya na 5000 ou bien ba ye 10000 saka mbongo ebele na Kongo ezebele mbongo kolala te eza mutu na ndenge na luka mbongo na est-ce que ba grand prêtre wana bata ba gouvernement ba tonton vraiment est-ce que ba kitape paka awa mutu yoso 24 commune yoso akini mutu yoso awanga na paka jumati tikolo baboye moko paka juma lo mote ba yaka ba tonton mo penze otali yebo otude pe uchi wapi ta mwana yepe na TV na TV boya beti penza bilo alati kutu kitoko 24 commune na mona paka jumati donc yo ndozano yamba na bato gouvernement wa bango to eba te na bato ambongo bakotaka na bato gouvernement to eba te ponde to tambolaka okomona mutu mususu simple lipapa mava grand prêtre père to eba te mais oyeba pikike oyo malette akotiawa asa ma mutu mo tuna epe akosi ya lobina otimo salama okaka akoyebisa te bayebisa biso te mais ba tonto bakotaka bata ebele ibala ya kitoko opaka jumati place nyoso mwasi anduma dala mibali bakota kaka ça va ba mwasi ndumba mwasi kitoko mwasi ya kitoko encore basi ya bangala dala bien basa bien ndedi fifi osala ngote fo sala ngo loketo na wana lingana ate oyeba obina te fo sala ngo attirer bato bota koka ko bina te nzambe asala mutu loketo na ndenge na ena koka obina na ngai te ya fifi bo ya fifi to koma na suka Nisike Pembe Ridi Wambe venanga adriche sénateur correct kuna na Angola na bosente Jobour mbala ya Mavali baza ebele ba copine nga tu ya Facebook ya fifi to koma na suka pona chiko kende nao oloba nini olobaka bato bakosunga biso basunga biso parce que mosalo eza bien te so mutu azokumbisa te mosalo eza bien eza nango bien te eza mabe ata bafamile na bato baomona ngai eza bien te tosala na pasi oko vivre mpenza papa na aza na mbongo famille baza curiosité ya fifi question ma curiosité bato banéglige bino fort bato pakana bato asalite bona biso kutu tonyokwa makaka nzambe kama mutu ayebi biso ato ofinginga me na liste na nga so nzambe alobika na paka juma na kende poto na okende lupema bana te batika oseka biso basunga nde biso est-ce qu'on a numéro de téléphone nda numéro de téléphone pesa nda na hote wa téléphone te aussi bi téléphone o eza moninga na nga na to zwela yanga ta
Merci beaucoup. On peut s'en battre banane. Non, peut ça bande ko la biso nyonso ba ota la biso. Pesa on est kimongo. Nka bane ko ki so mbote. Talande ba filmer biso boy. E fa lo ko biete. L'autre sungeti. Merci beaucoup toujours kaka na recherche Cédric Bakamana na évité mambo ya mo epesa pasi mais tout ça ko boni bino mo boyo kande ba oloba netka ba msubo se pena ba onango netka ya fifi abi subo sungiye ba bokulaka Serge bokulaka Serge amba bobu babokulaka boa ebele partout dans le monde bo sunga bango parce que et ça bien donc fifi merci merci you pour kitoko la komisa merci merci viens nga Tony Bosela to yeli susu toujours kaka to zaza kakawa to tourner kala paka juma to kutansuna moko na bango to kai bonsoir to koyeba kombo no kombo na mima loba makasi kombo na mima mima isenge yo pozaka ozaka kamongo na mongo ya wapi Bwende mongo ya Bwende mongo est-ce que ko pesela na kimongo babokulaka bayoka asekana okulaka losako kimongo siko bango bayoka kimongo ngai emimbona Bwende njo injadi yoke maka fanga ko nyaka ki yoke maka ngama tabome mobala mima sono kiki mom kedo mima ba yeko luka mbongo c'est ça non olubi bongo merci avant tokotana mima siko netika abotondi Bwende na Bwende tozaka Bwende na Bwende ba sanku seza na ngote aiza na ba Bwende vraiment Bwende na Bwende kaka Bwende na Bwende mi musala ndeni musalo nazo sala na pasi sono pasi te mima pasi wapi mima kokima lora pasi te mima eloko nini esala guyo obanda kotelema mima ebike babenga mno ba mingando babenga kabiso mingando pe biso to mingando te siko ba mingando pesa sono différence ba mingando ezani mingando baza ekolo mosusu baza kote ya Mbandaka ezande lokola Bwende babengaka bango mingando baza ba mingando biso Bwende bango mingando comme toya kote oyo batie biso ka mingando ka siko to babenga mno mingando ale soa bino to pelaka te eza enjir mima siko lo ne sala guwa na mima obanda siko sala musalo sala guya nini ya ndenge nini elo ni sala yo ovanda boye ovando bikangai ndi na bino oteka na ngai te na komi na nga ndumba pona nazangi libala soki na libala na kyosala nduma te mima ozangi libala ndeni to mono na mwana o bebe no ngai na papa mwana na toka bwana bébé bonsoir bate banga komba bébé nani comment bébé aimé mais babi bino bo vivre ka bo vivre malgré ça la no telema kindumba kimungando mais o vivre na mobali nanda ko yopoza mobali nanda mobali na mobali te to kucho na shero wanga nande sheri wapi okuchi wapi oza sheri te o vivre yo moko nga moko kaka c'est comme mima tongi toyeba mima asalaka nini po mibali bayake pa na ye po boza ebele mima yo siko asalaka nini po mibali bayake pa no po ata mutu moko abimina mima lelo lobi baninga babengi abite noke nanga kote bango te na yaka pa mima spécialité na yo nini usala po bendaka mibali bayaka ezaka soin na nga njoto propre na ngai kosukola na soin mbeto na ngai na suki na ngai na kisi te mima baninga pe belé ba soigner banzoto ba soigner basuki yo soin eloko mosu ebenga kate eloko mosu ke obenga mutu ezate ezaka propriété na njoto yo kote kuno wano faible wapi kote ko nyoma ngai naza gu na kitoko
wakitoko ndeni mima yebisa bango balanda yo wagude yo bikakuta suki biso ka be mima kitela biso yebisa biso nanu yo so mobala yo kwa donc yo kandeni koyoka ndenge nini mobali azaka mbeto we nazo comprendre te na bien yo so mobali o so ko zu mobali donc caméraman mambo ya matata fort donc na bien yo mobali po azongele sous deuxième tour moi na mbali bayaka te yo pote malikolo to zela mbali na po akozongela deuxième tour kaka yoki yo elengi elengi ndeni ka expliquer biso elengi wande onyomaka konyoma ndeni mima ko sala biso ndamu konyoma bébé vanda no boye vanda bébé kuna kala soni te ya yoka soni te ya kangine mtu konyoma ko tonyoma ka boye na mbeto esili onyoma ndeni bibima esa bien do sala bongo te ya omona taka gimisu cameraman nanga ya za pasteur c'est truc bakamana pasteur donc kangi de misu na vie na ngai vie na nga fidèle makambo do ye pa kangi na misu yosko salela biso kande banyoma wana ta bebe oseka bebe vanda be mama la kisabiso afana nyoma na sala ndeni konyoma oyo baluka kana mbeto baluka kana mbeto yo moko yebiti nga yebitelo oyebi nga te mima yebisa biso est-ce que na musalo déjà au regretta un jour nde osala musala oyo et puis au regretta pona nini na regretta musala oyo jour ya kolegrete ezaka chaque jour ngosoki na zangi mbongo abi mboko oyo eza mabe to vivre kana mbongo siko ndenge na zuite mwana nga kolia nini yo susi nezaka fo mibal bayaka chaque jour poso mibal bayete mwana kolia nini te ezalaka te tozalaka ata 2 semaines yozwi mobali te ofandi na yo kaka olia ndeni yo posala na bomba mbongo na ngai mwa mike na liaka mima bariske ni bozwa na musalo bariske soki okoti na mobali mosukuluna na okotobola yo akobotola yo mbongo soki ba police baye soki bato baye te esalemaka mabe kuluna ngo botolo ndeni bo ibele choko oganga pe baninga baye soki ogangi bato baye ale wana ekomi silence botolo ndeni ya ye masolo na ye asisi abotolo mbongo asisi soki asisi azana nkona ye pe pesa ngai mbongo soki mbongo te okomona makila ya bapota te baboma da combien babomaka te po bato ebele bazokisa déjà combien bazokisa babangaka nde bato babangaka peuple ebele mima siko yo par jour ozwaka combien okobima na combien de mibali okoma combien de mibali par jour ndenge na ngai nazwaka mbongo te nazwaka na ngai ata 2 mibali esili nalali yo mo lingana na yo to bayaka ndete mwaka de baye ube yo sala ndenge na salelaka nazwi mobali moko nalali na ngai yo bafuta ko combien so mobala ye mobali so aye ya opeso mo 5000 ya pesi ngai 3000 ya pesi ngai ta 1000 francs 1000 francs nazwaka te 2000 ozwa no so kangisika 2000 na 2 personnes ka mibali mo baye 4000 apola no nalali so ayo boy na boy nalali na ngai nalali ko boy apona ka pasi te na garder ka njoto na ngai do bengane mobi non c'est nalali pena na kangi ndako ko journal lelo zu combien nazina moko te na salite lelo salite ko vandi libando zela bango soli ti olala baoya est-ce que vous avez espoir que ti olala baoya nayebi te nzambe mpe ayebi biso basi ya nduma ayebi biso basi ya nduma na ndende soki ayebaka te alingaki akabela biso ta ndamu te mpo atoza ebele soki ayebaka biso te alingaki akabela biso te osambela wapi nga nasambelaka na protesta osala nini église naza kaka mutu moyambi oyo nga nayambaka bapaya mondimi kaka ni simple mima siko balobi bino so bimna mobali
mobala koti kilo makila. Est-ce que vous peut arriver déjà un jour mobala bois qui makila? Ya koti kila nga makila nga na kula sa prudence. Ça qui a versé makila na na prudence. Ako versé pa na ngai te. Un jour pour mona da muta versé makila. Na mona e pa na ngai te na mona pa bato. Ba vexa bon point. Est-ce que bi pourquoi ba? Ebite. Ce qui a bela maladie on a évité. Mais un jour peut capote pasuki là. Capote ezanga kate. So so pasuki no o kakanda to salani. Kanda to bunda kangana mobali wana ifala pesa ngambo na traiter njoto. So pasuki ba fa baxelombo. Apesi nga imbongo na ki hôpital. Wana so boka na 2000 so so pasuki ko pio ba combien? So ki azana mbongo te akopesa ngata 3000 na so mika ka bakiti ya nini ya pharmacie na mairie na ngai. Bo mimo obanga te so gaza sko na sida pe o ka 3000 na ki na tikelo sida. Siko so ki azangi na poche na usani. Ok, mima sko lilo basuko lobani. Lilo basuka na koloba kaka ndenge bo filmer ngai est-ce que likambe ko yela ngai te? Likambe ya te mima. Mima ngande sko la ina tuna nde to filmer so sko mbali mo alulio. Abina obala mima olinga. Na olinga ti, na linga te ndenge nini? Olinga mbali no za ndeni. Ko za ndenge nini? Mbali ata za simple, ifale kaka aluka, kape na luka. Peto fanda. Yo kokoteka. Na okoka. Usuka en classe ni? Usuka na 4e. Na 4e. Mima to into tika na biso yo babokulaka ba Olanda yo. Olobani mpona babokulaka bazolanda yo. Babokulaka bakopesa ngai kaka okulaka bopesa ngai kaka mwa ba ona kimongo. Naloba na kimongo. Bokulaka lonke ngopanga ntini ya mpate nyale te mpasi. Wane te burala mpasi. Ngolo munga bange mila ba ona kamto mopika to mama beko to mochabula. Ya kitote kya motote kya mpeni abwene. Ntola la ne la mpasi ngamu batane mboki salane. Wapena bando na poto. Te. Bando bazate. Ya bono ba numéro no. Nana ndeko na poto te. Ya ba numéro téléphone. Yana. Numéro téléphone. Numéro ya téléphone. Emo ina numéro ya téléphone. Za ngote. Nana ngote au téléphone ngai te. Merci beaucoup. Merci Cédric Bakamana, infatigable, donc jamais les mains. Merci à mon cordon Serge Mpiana, cordon toujours tamboula kaka. Merci ma copine privée personnelle de Deda, Yakati. Magi Tumba Titenge mwana muluba muteketa mama na Maïlan na masiki toko na Bordeaux et puis na bosanité Grand Diogo Francis Litingi et puis na Mouchebe Chebelelele Pesela Christelle Mbote Masalangai Diane Mole to quitter la kibino na quartier Pakadjuma où ils allaient na commune ya limité binomo boyoki bandeko na bino apaka bobenga bandumba bamingando binomo boyoki nde ba expliquer bino bamsu bazosala ngo pona pasi basala ngo mapone sengote oyoki vraiment badinga nde bazoloba ke soki libale ye soki basungi ngai na koipe kotika na ngai oya biso liloba ko bakiseza te mais to sengi kaka na batu ya mawa poto mona rapé baluba conseiller disent quoi baluba pe basunga na bango na bango ba école musu pe sunga na ka là je m'adresse da batu tout babokulaka tout babokulaka tout babokulaka nyonso tout baza partout dans le monde babokulaka nyonso tout babolandi bana bino ya bwende yo pozolanda biso za mamuto abwende mais sunga bande konoti ata bapesi numéro te mais contacter biso awa na numéro na biso eza affiché au tindi mo contribution na yo o mona ekokoma poso ko tindi na okenema inde ngana cameraman nga Cédric Bakamana to kepe to filmer to pesi to bi ndeko mutu no ya bonde bokula kana yo mutu bwe mutu amawa akelo mawa apesi contribution na ye ekosala bien parce que tout alaka nzamba yo kakape ko lela ya bato po baleli babike basala ngo na sengote bo kinde ba pesi libino. Il y a biso commentaire exacté soki bo sepela ki na émission na bino ya Pakadjuma bo pesa merci
na mutazaki derrière la caméra mon caméraman nalingaki mingi Cédric Bakamana babi propriété toujours à la tibaketa solo na makolo à mon cordon Serge Piana toujours sans hydroquinone de la Serge Piana jamais tane toko ok nango wapi et na mobala pembe naturel pembe mo naturel eza produit pembo moko ba mon boss Rafingindo Musika papa na peso merci et puis na sanité sénateur Adrisha correct kuna na Angola kaka na Angola na sanité Jobu Rembala ya Mavali na pesi Youssouf Makono camarade ya as ya as ba gros bisous bisika bozali et puis na santé na Bordeaux ma copine chérie ma copine de Deda de privé de tout l'état yo yebi kaka soy pami Chazali c'est grâce à toi Magui Tumba na Bordeaux maman na Maïlan na sanité Ridi Wambe de Belgique merci beaucoup Anthony Bossele merci beaucoup et merci beaucoup na Bernard Bambo à Marseille na PSOP merci et na PC merci na Niske Pembe merci et émission oyo na dédié ngo na yo garçon logique na émission eza ya yo na dédié ngo yo bisiko zali na famille na yo na bandeko na yo na ba camarade na yo Trésor Ilunga garçon logique babi mobali Trésor Ilunga garçon logique mobali pour alobi pamiche à la fille obosé. Donc nous avons battu na Serge Piana netika naza sponsor na yo netika naza la partenaire pour Trésor Ilunga garçon logique merci na Kolio Tindi na sepel makasi babi homme de parole tangwa bengi ka babi pamiche chosara combien la trandele nini oligrabadini et kita kilobi merci émission na dédié na yo Trésor Ilunga mobali wana tokomi na suka cher internaute. On se retrouve au prochain numéro.